Bonjour, bonjour, bonsoir, salut à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle, moi votre humble servante, maman mignonne. Je vous l'ai dit toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabino, toujours bonne nouvelle, ou bozelaka, nakati, chaîne nabino, ou boningaka. B52, la mignonne officielle. Voilà. Merci na ba nouvelle abonné nyonso to pe ba nouveau abonné. En tout cas, ce que zamba no liboso ko bosana te ko appuyer cloche de notification pour que prochainement ce que to kotisi eloko na kati ya chaîne oyo ozalaka notifié. Ah, ok. Lelo toye kolobela lisusu film na biso tosala analyse mokie ya film na biso Misanthropie. Komo eza pasi bela lukelaka bato makambo. Pasi moko surtout mpona biso bato français ezalaka mpasi mpona koloba. La famille, parlons un peu. Essayons un peu de faire une petite analyse. Kobanda film oyo bandi na otala film oyo nazolandela na bino. Ba inspiration boye. Bela alalaka loti ndoto. Saint-Esprit elobeli ye kesala boye, zongisa boye. Parce que au mona so lobi tout ça la moins récapitulation mokie depuis l'année 2023 et bandi ba film na biso oyo les kanakati ya Bellevue TV au mona que et ça ba réalité ko prenons l'exemple des temps de la fin donc tali sous ba relater biso moi ba histoire oyo les kanana tango o tokomi parce que tout le monde ba signe ya temps de la fin oyo Bible loba la biso na Apocalypse. Lo misanthropie ye tomoni koma na kati ya filme wana bato bazobomana koma tomoni na kati ya filme wana jalousie tomoni na kati ya filme wana manque ya respect tomoni na kati ya filme wana envie. Donc c'est pour dire que bandeko na biso ba artiste o tomona bazwaka vraiment temps. La réalisation n'est pas facile hein pour réaliser film. Ou salipe scénario. En tout cas, si babenga bela Poutine, babenga ke Poutine avec raison. Hein. Babenga ke Poutine avec raison, la grande famille. Parce que ce Nathalie Misanthropie, on a mis le belinga binza menangai. Na début, je me disais, na premier épisode, je me disais, bela lingi a pesa biso message nini. Mais Nathalie, premier épisode, deuxième épisode, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le 28, totally 9e épisode, je me suis dit, ouf, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce qu'au travers de série télévisée, au film, la biso, la biso, bazotaka, ils ont apporté les biso en plus. Makambu o Guy, asali gesho, et salamaka, et comme fréquent. C'est pourquoi mon ndeko a na place moko ya musala bazoluka batu mais ameli nengume aboyi na problème po bi que soit memi ndeko ne congolais kuna ka même to amemi yendo a combattre pour peut-être yati kala balongola ndeko wana la grande famille ka ndeko na biso Cardozo abomi mobile na vini l'homme qu'il a aimé avec tout son cœur. Kaka po amonaki ke Blaise auti poto toyebi te sor na ye esukele nde nini bangwana bakomi obiba bango mibale sor na ye ekosukela ye ndenge nini totali mpe papa Gi kuna papa Serge akufi Gi Ngombe akosuka ndenge nini parce que déjà Dacosta ayebi de quel genre de personne Gi Ngombe azali. Et Guy azalaki bien te na ba travailleur, azalaki bien te na bandeko na la kati ya compagnie ba collègue na ye. Azalaki ba genre bato baza ba matu vu. Omoni bato musu baza soye sa zui akomona bino nyonso tout boza tout autour na ye beaucoup mi bato pamba. Les ba genre ya ba Guy Ngombe na kati ya film la grande famille de B52 la mignonne officielle.
Ça fait trop mal. Tozwa leçon, to tirer leçon. Na kati ya filme oyo. Tozomona jalousie eza partout. Jalousie eza partout. Donc tozolongo la place te na ba église, na quartier, na ba famille, na ba lieu de travail. La jalousie, bato bakomi ko boma na lelo olo kwa liwa mutu pa boma mutu komi lokwa lipa na nguba. Bato bakomi otiela na ba poison pona makamoko eza tana tina te. Motema mutu essaie changer. Motema mutu et changer la grande famille de B52. Film oyo et enseigné biso la famille. Film oyo et enseigné biso lo no senga kaya ngwana. Eza ba leçon moko oyo eza que mutu na mutu aza ko se retrouver na chaque tableau, na chaque histoire a ozwa leçon na ye. Merci na casting kitoko. Artiste baza ko incarner ba rôle na bango vraiment comme il faut. Maman Étoile, coup de chapeau à toi. Oh, jouer vraiment. Donc, rien à dire. Dozo mille esprit à jouer canon. Fini à jouer kitoko. Junior, toko lobaku tout. Donc, bango nyon surtout mutu na mutu. Oh, azo ko incarner rôle na ozo mona ke no mutu azo kota. Na kati ya personnage ou ba pesier. C'est ça, être un artiste. Merci beaucoup pour la leçon au bozo pesa biso. Merci pour la contribution à bino. Na éducation topé na ba vie à batu. Tout à la cabe ko finga te. Tout le monde ba distraction. Bande ko ba ote a biso via ba théâtre oyo to zwa maele. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres personnes qui faut aider banka na musika. Ko pousser pembeni na ote. C'est pas de l'orgueil, mais c'est ce qu'on appelle la prudence. Ce qui peut être gesho a aida ki gi na musika. Oye komelie ngo komate, peut-être. Et on a les camions surtout tout ça la photo tout na volonté nzambe. C'est mieux. Si tu veux faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Dis Seigneur, ce que je veux faire, est-ce que si je m'engage à cela, qu'est-ce que ça va donner? Dieu est là, Dieu parle. Attends, le bano boite que ko sala boite ko ça boite mais au moins ba signe. Penda o l'action que kamuna ena sala tena sala ngoboy tena sala ngoboy koto na ena tsa mtu na tsa tena saison sa boy. Dieu parle soto lukie na bosolo, il parle. En tout cas, bravo à toi Bella une fois de plus pour la trophée toroloba torolekate sans te lobe la trophée wana. Bah, félicitations à abonné nyo surtout ya Bellevue TV parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous vraiment que trophée wana koe na maboko ya la poutine de l'écriture. Vous continuez toujours à consommer ba produit na biso et vous allez bien. Tout landa biloba lobate biyoka yokate. Focus toujours. En avant, en avant, en avant. Avançons, avançons, avançons. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. En tout cas, moi, votre humble servante, maman mignonne, je vous love de tout cœur. Nalinga abino. Na motema na mobimba boza penza. Parce que bo pesa biso oeza na benga ngoni. Bo pesa biso confiance moko boye pour muta s'abonner na chaîne na wa s'abonner parce qu'il a confiance en toi ou elle a confiance en toi. Si on a confiance en toi qu'on s'abonne, t'attends oh wana qui ne s'envoie. Mais bino bato bolanda biso na kata B52 ba abonné à B52 bo pesa biso confiance wana en tout cas que mon Dieu vous bénisse.
Nzamba pambola bino bisika nyonso bozana mabota na bino. Ngana bino tokutani na mbala sima soki Yesu azongi te. Bisous. Bye. Oh, la mignonne. Bosika la